un metteur à scène, un motumoko à servir nation congolaise, comprendre? Aza moko ba soldat ou ba koufi na drapeau, ou ba koufi na scène. Donc les éloges comme il faut considérer, il faut honorer. Baromema piko kombo na ye erokota na victoire. Mais le côté zolekela. Pour nani kala pe ba comédie. Le lobby petit nanga Christian Luzamba lobby te donc Julien mais veut na comprendre te ba comédien donc dire ba yebe loko moko bolo lenge bazo kopela. Donc dire rien qui ne me colle ba je me mirabolante parce que ça doit ba aider na biso. Non 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 ko ta il y a un salon qui est 50e anniversaire. Il y a un biso, Pico a servi vraiment et sauvé belé. Na Pico a acteur moko a la kina ba samba na tiko mususu Mamadou kwa lo balo la. Voilà, il y a loin déjà. Comme on est kimungai. Donc la poste est déjà là, la poste a bien pas sauvé, mais l'eau ça lui bien que au bon quelque part les ans avant de comme avant que bande d'émission déjà va bande quitter donc dans la net boy tout me quand un peu sur le vélo quoi en arrêta tout samedi à la bana à la moisi à la famille on comprend donc bah comment on a quand il sous-souté il faut que bah le cabaye bah est-ce que crise en haut c'est normal to anormal peu de gens qui tient ça il y a normal à la rasoul te biso tout au moins banga pour moi et débat mais comme à rasoul mutu a kufi pour le ko na Congo au mabo même que beli ba lo bageno biso tala ba congolais biso tala ka ke no so muta kufi balobi King France Télévision ne makam oza besoin ba film bien autant la émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to lo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Vous êtes tellement belé, vous allez toujours rebellé pour l'émission Nabino Analyse plus vérité sur King France Télévision. Balobi, votre présentateur, l'animateur de l'ex-radio, on est là. Balobi, awa, vérité ou rien. Ah, vérité ou rien. Biso, vérité, tout. En tout cas, dans un amoroté, le lot vraiment tout bête à mon système, analyse n'a ta Julien. Donc la famille tout dans moi tout dans matanga ba comédie ba koufeli il y a des gens ba yebi déjà moi belé ba yebi que non to perdre artiste amunene mboka chef du groupe il y a List Boy Fondation il y a Liga Isobé autant que koufa je crois avant-hier donc c'était mercredi mercredi à 18h na Saint-Joseph. On est là. Mais pas si carrément. Nous sommes là pour la maison dit. Mais dans présenter nous tout ça on a une analyse Dr Julien d'abord la personne bonjour. Bonjour et dit Wenge animateur de l'X Boton encore. Bonjour Nayo vraiment quoi. Bonjour Kimia vraiment Ali. Kimia Nzambe Ingela donc qui toko vraiment pour santé bien. Bonjour, Pena Balandi, tout y a King France, il y a Bino Yango. Voilà, merci beaucoup. Maramango, Yango, toujours le bas. Oui, c'est Pico. À tout petit cabisso, mercredi, il a vraiment pas si d'autres Julien depuis tout qui a rababi dans la répétition. Maman, mon salle crise et même la clinique. Mais comment on est là dans un mécanisme qu'on ça moi analyse c'est comment on a la crise la répétition vous me dans la dispensaire permiqué on a ça la crise vous me na dispensaire dans l'hôpital à Moukié dans ma tête après
osali transfert na Saint-Joseph et après okufa asali crise na lemba baye na hôpital matete baye na Saint-Joseph okufa wana on a transaction wana kolongola motu lemba. Pourquoi pas Saint-Joseph mama lemba na ndeza wana tibo kitaka matete ya lwa bozongi lemba kobima boy Saint-Joseph de loko wana ya kokena donc elo esali mabe eza transaction wana on comprendre lemba soko yeba partir lemba kozwa mbala moko ko question Joseph mais kolonga lemba ozonga matete boyena na hôpital moke ale Saint-Joseph musu mwa ba retard wana nde ekoze pe liwa ya ndeko kosala crise arrivelaka bato po mabe na biso totambolaka toyebaka vraiment état na biso te na Congo surtout eloko wana toyebaka nanu te moto alaka hyper moto alaka boye sikre okomprendre biloko wana nde na Congo tonegligeaka ataka nde otalaka baministère na biso ndeko na nga redi babiloko wana nde tonegligeaka ya yambo nanu yango wana mpona korépondre bandeko bazobenga na baoyo tozwaki soi-disant barumeur oyo déjà bazotambusa oyo bazotuna par rapport ya emoneli nde baomona makambo yango ebandi na ndenge ezokendela kwa koto wana nde vraiment esalaki mwa moke bien te mais na eloko moko namoni propre te piko aservir esobe makasi piko aservir vraiment esobe ebele piko acteur moko alaki na basamba na tipo mosusu Mamadou oyo alobaka lokola komona ekimi ngai donc na poste déjà là na poste bien pas esobe mais loko esali bien te oyo baotobenga quelque part awa eza na bandeko moko avant to bande mission déjà babandaki te docteur tala neti boye tomeka un peu kosolola eloko wana ebele ya silence du chef ya leader ya Lisboy nde ezopousse bato et pousser bato na koluka ko raisonner ou ba raisonner comment un acteur un vieux lokola piko ou aza soldat na ya tongo akufi pe en plein service akufi na palete na ba plateforme nyonso ya réseaux sociaux et loko moko te et sobepe et loko te ni bi condoléance ni au contraire balandi yokutu ba publier na page ya Hans il paraît y na décor on comprend donc eloko wana déjà ata na famille piko et ça l'a déjà bien té on comprend au moins na bango akufe le pana yo il faut pas sentir considération il faut pas sentir mawa o bango ba nango ba moni pena que maweza partager on comprend et ça dit bien té et ça l'a bien té de quoi na ndenge déjà ba tu ba donc ba mo pousser biso na luka ko raisonner mabe voilà. En tout cas, ils ont pas si comme on a artiste monnaie na mo na biso à Koufi na maladie moko et surtout dans la vidéo mo boye aux circuler je crois bon et ça la moi bien sûr ba na siki biso ngo est-ce que ils ont normalement son mutako mouvement na azobela ba ti ba biloko wana na ndeti na peut-être bosa les vidéos non boy na boy obika ozanda kuna hote bona boy mais biso ki wana moi sinaye je ne sais pas parce qu'on a vidéo na téléphone est-ce que ils ont vraiment bien mouvement ça na temps moko bien té bozo vidéo bo filmer donc mais bi que ba na deux choses mais bi que nous a filmé vidéo boy ce qui a profit et puis ça va vie ce qui abiki ba na wala ça qui non ngani mais na otala e donc même ni ils a vraiment na ça vidéo boy ce qui a profit et puis ça va vite sur TikTok. J'habite ceux qui et le voilà bah qui doit me le quoi. Kini ces derniers temps na Congo mawa ezala su bisote. Musisa mawa na Congo et c'est katana. Omoni ba matanga ya kalande to banda rozwango. Mais lelo est différent. Kalande to ala na mawa. Lelo na Congo to ala su na mawa te. Comment moto ana sonde na opesa na lobande il faut pas ça l'interdiction na ba hôpitaux on comprend ba tu ba koma yepena na mort donc sans souci
l'animateur de l'X a vraiment téléphone au kangande konayo ndenga zokata mutema ozolela mozo filmer lelo batu bakoma na TikTok azolela na peso priata ça les vidéos maman na wakufa ozolela ozo filmer obongisa beauté osalela ngo ba challenge do babiloko wana nde esala vraiment propreté mais pourquoi animateur de l'X makamba piko kokende rapide on dirait morné na minute na loba na yo deka to programme bala moko programme ebimi donc on dirait akufi semaine ya akufi so avant-hier akufi mercredi lelo yango na loba le programme ebimi avant lobby ata moto akufaki na mai ya poli moto lora piko na niveau déjà ya piko soki na koyeba te so na comprendre bien piko gouvernement congolaise et otamo eloko ndenge awa ba makambo elekelaka groupe ko balancer moi quelques autorités ba ko assister mais eloko moko esali nde pasi lolenge ba mema esobazate il faut esobaya piko ba ko ko garer au comprendre rôle qui c'est na nubote nde ba mema ba biloko ngo au comprendre ndire eloko moko elobi nango ata patience a malobi ezelo moko ndire yalaki projet était tout évacué rapide donc ça pauvreté puis qu'on a bandeko comprendre mais pourquoi pas bomber na morti yango na lo base la président na pour normalement puis quoi okunda matin sans esobe mais le lingue pe lo kwango ekende ba mémoire mais bon c'est l'année dernière c'est yemo esoba publier toute la publication publier déjà programme matin te na sali mabe mais yango na bi eloko ezo pousser batu na raisonner musika yango wana yango moni batu déjà te déjà lo bama neti boy poka to boya ki kozwa babiloko wana totsa na King France miko balade na mabele vraiment et puis ko biso to aller na matete pa piko donc si to le basali réunion ya suka lelo vendredi oyo basali réunion ya suka na ndaku ya piko on comprend nde ba okende morgue na minute onde to bake kwa mbome donc yango to le ba président l'a dit sokeza ya vrai eloko wana toza vraiment d'accord na yango te pona nini piko aza acteur ya lelo te on comprend piko servir Lisboy piko aza koni na mboka oyo piko ana famille bon a metteur à scène a motu moko a servir nation congolaise comprendre aza moko ba soldat o ba kufi na drapeau pour ya kufi na scène donc les eloko moko il faut ko considérer il faut ko honorer baromema piko kombo na ye ekokota na victoire mais eloko pe ezolekela mpona nini kaka pe bacomédien elobi petit nanga Christian Luzamba lobi te Dr Julien mais ve na comprendre te bacomédien on dirait bayebi eloko moko boye lolenge bazokufela on dirait eza na batuteur eza na baleader moko bakendeki kolivre comédie congolais na niveau ya monde abstrait le ton non bon bosi mabakisa bango na okelive wango yango siko na bosi bosi mabok babilu bisima simba bafula ba film la bango tozwa tokende tokende na 2024 oyo toleli combien de comédiens totika 5 ans tokena ba musicien tokena ba joueur tokena ba nini na kufi ano Jani Mbula bango tout ba V12 ba Jani V12 kuva ni comment ni nani V12 te oyo moto te moto 24 nani wakufa ki a comment ni nani Joe Delta Fox voilà so Delta Fox koto Jani koto on comprend donc balanda ni vraiment à part nanu liwa soto bito côté étape ba poison mais ça scandale o kaka ngai poison le monde tête de rôle ba ko na vampire le musique bana na ba musicien yango au moins to vala ba musicien te na ko ba do vanda no moi moté ba musicien pe ko no o bimelanga o bisuko na moni voilà ndeka na oyoka o abimelinga donc de la to le bani na niveau de l'X ba comédie congolais basimbi motu ya nani oyo lobi ve na biso edingo moto ya dragon to moto bango basimbi lolenge bango mokende leki na bandisi to lolendo oyo ekoma na monde ya comédie excès des zèles minene oyo bakoma nango na bango na bango nayebi biso yo to
toko mopesa na biso ata bambongo tosala bafilme. Est-ce que aux gens comédiens oyo ata mis 4 5 oyo bit magata ngotala bit ke bato ba jouer ya kisite Omoy papa Koba hein alors ba comédien congolais misute vieux wana ngana lia na père wana toke vraiment interview na parler na hein donc na ebisu yo te nzambe fa pambola père wana aza na simplicité moko o croire te que aza star mboka hein non le bana o tarara a benga père atindi mama so na ebisu mi balé bakalingeli biso pondu na ebisu degré to lia donc te o meli o le habité na boyi ndengo yeboye tekende papa Koba la lolendo to lene sani moko na papa Koba ba misusu balaka na simplicité na bango vis-à-vis ya bato na foule abimi lokola alaka humble ça moni ba chéri so alaka humble lokate comédien humble mais au fond na ye baza marque biso kenda ba matanga ya nani awa na la grâce ba matanga ba comédien to kufa il y avait nani V12 te o kufa tanga comme ne so Delta Force Delta Force voilà au mona ke ba comédien oui la kutu mutasa ba sixa na lolendo wana te o ra lelo ke rep ba comédien bana ba kanga na minene moko biso nde to sala ba lorsque c'est sala nga bien tomba sila yango wana to lorsque sala nga oye do ba mona pelaki a quitter comme siko na biso ba comédien congolais ba ko mana minene moko o le kana ba jibe ba wera bato ba mema ba porta un plus au contraire bino boye bo tambola na ba rythme ba takinga ya ba veo ba masumu o comprendre mais ba père wana ba porta mo eloko me ba moi ba porter au finga yango na yama pete o comprendre ba na gindumba to ba mama na biso ba mama na biso ba esengo banani balaka ba modèle ba exemplaire o comprendre batu ba na monde wana comédie ba papa na biso Dudu ba ve na biso Kwedi o comprendre le ba sala tala humble obina otangela o to ke ve na ngelombe o tala ba ni te yango to ke otali papa Koba otali ve na biso elombe o mona pena ke te douceur evandi na motema na ye o senti pena autorité evandi kati na ye o senti pena ke te tala un vrai comédien moto ça là vraiment eloko mais so to bito kiene na ba misusu kende ko to na ba sen obi sen donc kala sina to kende to kende na ba yebi mo to ke moi moke présent Caleb au monde que te azo évoluer calme na pour na ye o sentir moi qui bon moi nanga munaye ala na parti te o asala ki boye o ye kutuna o ba kopera kate yena o yona o comprendre soto longo wana na ko ya na ya de loin te ya de loin aventure était type wana adua au dépôt na succès ti lelo aza toujours là te a pena dou ana succès na ye et monana que ya de loin akenda na gauche à droite te pena na nzungu pena venga dia de comprendre po ba tu ba confondre la vie de loin pena ti na nzungu venga bios ba soda yo ngadia da bama lokende a comprendre ba vie de loin do metteur à scène na tembe do sentir pena que te humble douceur eza mais surtout biso to kende lelo monde wana ya comédie bato bakoma tellement ebele mutu na mutu aya na genre na ye lolenge bazwi lolendo ya bilongi na bango ba produit ba pakolaka bakindumba basalaka baki deux fois na bango ba memyango siko na lolendo do mutema mabe na makama mabe bazaza nango na ba monde ba oma kokenda batiango siko na scène lelo ya boye okutana comédien mais il faut ka fier image apamba elongi kolongwa interview mais lelo kutana ba musicien to koma na accès mais et pas ba comédien rien ba peine ba eloko te ta ba vie ba mena ba te vana mona ba bango ya lungu on comprend mais pas sur ba vie otali pena tabato ba bi l'humilité précède la gloire bango moni ba oboma na rabo ba te lolendo
donc talaka bango na bango bapotana yoka richesse na o guerre o na o guerre sila na o bitumba o na o boy o na o puis tika ya basi na mona ni ba wela mibali wa ko na habiter na habiter ba basi ba comédienne na biso ni ba na ba bagia na bango ni ba wela ba jo donc ça lui vraiment pas si siko boyemba ba nzembo bosala ba sensibilisation bolela lela siko ya piko yango si siko to mo atas ni mo to mo na lokote ni na TV ni do ça lui vraiment pas si ba mbonge to lela bango ndenge nini sope nani na bose muta ya muyombe gauche adaya ke ningi sala batwa ba visa ba nani o sentir vraiment gete ya piko pe photo sentir président la di la kisa batu wana soda na yo père biso to bomba yo te e tambole lo ba ma déjà et lo ba ma biso to ba ta media to jamais mawamba piko ndenge boke na ngwana esali na petit peuple propreté comment na 4 jours so na 3 jours ya mort ya travailleur na yo mbalamo 2 jours mbalamo ko bosali programme ata mbongo ngo etindi na Lisbonne c'est grave ata babi asalaki ata ko bata type ka on a 12 ans on a bien ce que bata type ka bakunda ba le même jour non ya bakunda le même jour ya ba naufrage mutakufi na mai kuna masu ya batu ba mona ni bébé ya ba bébé ba morné parce que le roi morné de le roi pi kwa botamaki mercredi vendredi ya la rata to samedi ana bana ana mwasi ana famille on comprend donc ba komona ka lisusu te il faut que ba luka ba yeba est-ce que crise ango eza ya normal to anormal po déjà na Kinshasa waliwa ya normal ya la rasu te biso tout au moins banga po Congo ebeba boye komaka so mutu akufi faut koluka koyeba po na Congo ma bo même que bele ba lobaka no biso tala ba congolais biso tala ka no so mutu akufi bali est-ce que na neto vendre na tanga bible te que no mutu no mama faut kufana na 120 à 200 ans ou bien non tanga bible te so mutu akufi na âge wala te c'est qui il va suspect yango to loba donc eza nini o emema biso nyonso ba moko na vision ya kolia pour ma BDG kota makasi na scène congolaise on comprend to comprendre déjà monde abstral to comprendre showbiz to comprendre flamation et kota déjà na monde de célébrité donc yango mona ekoma kobangisa lelo même kana ba comédien na ba groupe yana ba tumusu ba exige bango bakoma ba PD ba groupe exigence ezali on comprend ba coupe yimo apesho bato oyo pena boye ba brancher condition voilà yana ba mama na ba terre baza to bazwa ba espace te na otala ya musu yana bato musu otali pena oyo eloko te mais azo fula mazo kende on comprend il y a question d'autre gérer na mitona pourquoi ceux qui comme mutalo jouer na rôle ya normal et kinoko azara na succès vraiment té mais ceux qui a kotika kana ki au moins mutu va aga loge donc ba mutalo jouer normal on tombe la souka déjà mutalo jouer normal et tant a comme ko jouer qui PD mbalamoko amati et voilà et bele ba mitunaka et bele ba lobaka eno ba rôle ba PD mingi otomonaka na ba théâtre en réalité et bele ba ko ba PD a solo na baninga ba cash la katmini bani na beta rappel cop yango na lobby flamation kota na scène congolaise dans lelo na Congo eza na ndambu kande na tangi oyo baza élevé na grâce ya Nzambe et belé do élévation na so landi soso ya mama na si rôle qui PD wana showbiz koti kala na ko dona biso ndongo moni ba comédien wana et o basala mingi ba rôle ba PD ba exige pe bango on comprend ba peda bien bali ya sala le rôle la master on comprend mais attendez loko master pena na biso so yeka ko PC ka proposition deux fois ko buko mbanga ti lelo ye aza le seul bon na lobité que ba o batikali ba bo munene aza pedo na yebi a jouer rôle que pedali bon plat na dana ba to ba kosa na da boxer fighter ndala so et puis moi gauche kombo na ka ya master kombo na box it
comme on a master le monde a chubu la mutaza qui mon libumu qui est comme joueur qui PD libumu systématique champion chubu mabanga oya fali ba travailler dojo moko na master na mona pe image moko le bango ba travailler na master pour chubu aza mwana ya sampwe école bokolo on comprend dojo ya la ki wana ngana bi coach champion mabanga coach mani ala na maduda na bandal sinking donc elo retour le bas et ba e misusu batika liana na mona nanga na yebi nanga bango te ba vi na bango voilà moi trop déjà mais ka ba makambango tambola ka to mona ka o moni corpulence pe la gisara voilà mususu na oto mona kalata na forme nda komi donc mutu ko to betelo te donc le ka role ka oyo on comprend bazal lelo na Congo na elobeli te la bonne normal ah komi pe na matela solo monini pe oromona a komi na vitesse malamo voilà et lorsque ça la rato timbela ba bino ba ta deux fois yango voilà voilà merci beaucoup to komi la souka ya une émission de analyse plus vérité là j'étais avec Dr Julien na évité moi les banga et aux angate na bato basola na biso na pesi mbote et na yom tozola na biso na bandeko nyonso surtout mbote mingi na mama rek bosonga na pesi mbote mbote famille wengi en tout cas je vous aime beaucoup Dr Julien na évité moi dernier mot kana moi deux mabanga ouais dernier mot ça et salika pasi na famille ya ba comédien kokufele ya la rapena pasi attendez tout ça l'émission boye et ça livre vraiment pasi to moni bana piko kolela famille piko donc ça li bien té donc il y a le rôle là lokola te meto koeli to biso lo tomo to rozala donc il y a loko ekoeli na cop na biso donc et ya pasi le groupe Lisboy ya présent l'a dit bozara makasi mais il loka to senga bo doser moi ba démarche vitesse l'équipe to di bana mbongo mais le lenge kende wana ba yimboka ba kongoman et délai ba komi da ko murmurer pour na ko informer bino ils ont déjà cautionné na ba plateforme misusu à bientôt bo rezoazango donc et ça la propreté bo doser toze la présent la dit ya ale la munae na ndenge vraiment ya kimia bo vantsana no corps ya ndeko azape na banoko azana ba mama alaki na ba papa donc esenga moi temps ba vendre là-bas et ba nini pour ba famille musu ba sala ya bango ba cérémonie comprendre donc rose ala na les devant na famille abatute donc c'est un peu ça ba mbote zanga na ngote ndeka ya la na pesi amalova patience depuis lemba bibilo la ba mbote no ngwana présent brandi tondo chef du personnel à IPAC babi président botel rola nyongo ser Mireille depuis na bandal bambote na we na de joli ki na pesi famille tondo mobimba famille malombo papa Paul Cédric malamu bambote no ngwana quoi. Voilà, merci beaucoup Dr Julien to na suka ya émission na bino analyse plus vérité to kutani balasi masuki kuro yesu azo ngité. Allez. Balobi Kill France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe Balobi so to lo ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe Yannick